bonjour Nabandiko Balandi Nabiso ya Mbetologie TV. Vraiment na ebeske zo mibino bozaya ko sepela na banda ko vraiment bogangi haleluya parce que marakuja babila métis noire moi ça mokuse makamba milai ya kakana makambo epesaka ba solution na ba couple na bino kaka ndenge na lobaka ke sans Mbetologie ndenga na yo vraiment tozate et sans Mbetologie nde obala momi wana te sans Mbetologie nde okraka jo wana te. Merci à toi Nef Lumière ngala. Hein, mon papa Zalayo et Dimitri Bongania, moto Simbi caméra vraiment bilili so boto mona bason kitoko grâce à Dimitri Bongania. Merci vraiment nazanga mon côté na plateau na kaka ndenge zalaka ba ko se présenter moko na moko boy babango bakombo na bango banani. Bonjour mamie. Ouais, bonjour Mara. Oui, nga kombo na ngai Jolie Kasimba police belge. Ok, merci Jolie Kasimba, police belge. Oyamba malamu na plateau na biso ya Mbetologie TV. Bonjour papa. Ouais, bonjour Marakuja Melengi. Merci. Comment na yo? Oui, nga Jonathan Kazadi de Boïka d'amour. Ouais. Merci Boïka d'amour. Oyamba malamu na plateau na biso ya Mbetologie TV. Mbote mami. Bonjour. Bon, kombo la ngai 100 kg, Luzaya de Odadi. Merci maman 100 kg yamba malamu. Mbote papa. Mbote maman Marakuja. Kombo la ngai Gingombe, serveur central. Nae na science du quotidien Mbetu. Merci papa Gingombe. Oyamba malamu na Mbetologie TV. Merci à toi vraiment sur la Ricardo Joa Olivier Makambo na katia Portugal hein. Balobi awande ya malamu tozwa ya mabe to boaka. Maman ya likambo na biso ezali lelo balobi rapport sexuel avant le mariage eza mabe to malamu. Kaka ndenge to mesa to kopanzela wenteke elongo na bande kuna zana bango na plateau na ngai. Merci à toi Beni Nadia maman générale internationale hein, la femme qui solode Evanette Bindanda Landu na katia Belgique biso to so dondo kana Mbetologie babi yango esalanga na yo to zala soko ebeske utite okotika la pe ko ebesko zo kendete. Maman elikambo na biso yango ya motuya les rapports sexuels avant le mariage eza mabe to malamu. Maman Dadi, rapport sexuel avant le mariage, ils ont ma bête au malam. Bon, ils ont ma bête en réalité. Parce que ça, na surtout lundi, na Bonzambe, avant ya ko bala, on va nous faire le rapport sexuel na mobali. Faut bala ya bala yo. Pour les bala wana pesi ko mobali ya bali yo, ayeba ki yo na noté. Tant boko balana tant aza koyeba yo apesa valeur mususu soko azwi yo ka mbala moko bobandi ko kenda ba rapport sexuel en tout cas libala on ezaka na elengi penza ya makasiti. Ok, merci Maman Dadi. Ya lobi eza mabe pona ye. Ceux qui mobile ça yé bio déjà. Tant arobala yo oza suna guana te na ebite wana selo ye hein. Selo ye vraiment Dadi manaka yangande ko moto za charge la cha marakuja et balbi salon de coiffure ezaka moko na gare du Midi na Belgique. Salon de coiffure fair play chez Dadi manaka soko koti okobima ndenge moko te. Nef Lumière vraiment hein. Remercier mes belé papa na presence ngonda zala yonga vraiment nazo dondo na nko na Mbetologie sans Mbetologie ndenga na bino to zate et pona kotonga ndako etalaka ndako etage etalaka na hôtel ma santé quoi. Jolie Kasimba rapport sexuel avant le mariage ils ont ma beto malam. Est-ce qu'on peut permettre ngana simba micro ngamoko? Merci. Rapport sexuel avant le mariage, ma beto malam. Pona ngai eza malam. Pona nini eza malam. Kala to mone ba mama na biso babala ki ba vierge ba moseka. Mais ba conséquence tango ba divorce ezebele. O mona mama na papa bakabwana, mama bala mbale mususu papa bala mwasi ne mususu bana batikala. Pona nini? Lelo okobala na mwasi na yo ya moseka otie na ndako. Soko kuti kuna jara libolo oyo lingaka okuta pa mwasi soko kuta ngote ya eza mai o divorcer tote. Or lelo to koma malamu na miyebela na ngai marque ya soka na yo soki za mesure ya libolo na ngai to balani to ke na biso na mariage na biso à l'aise po ezana eloko o esala bolo na libala lokola ko siba na so eza mabe
soki bato baosiba na kitoko découvrir penza o wana soka ya gu wana penza libolo ya gu oyebi ndeni bozala mwa berera mke bo bando bongisa eza na oyo ebomaka libala makasi koleka soki kosiba neza mabe mwasi akoyiba mobali mpe akoyiba conséquence na bamama kala badivorça trop bolandela bien boomona cause nango eza mpo bakutanaka bavierge era ye mama bandalala na ye bembe na mbeto abujaka te papa manga nalingaka nga na mesana nanga biloko wana te mokolo papa okende kokuta masanga mbila ntina kati lokola Jolie Kasimba police belge na balola likolo na balola na se na mema na mopanzi nazongisa na nini en tout cas désolé nasuki na wana po mariage kobalana nanu koyeba na nzoto avant eza malamu. Merci. Merci bandeko balandila biso ya Mbetologie TV balobi toza kaka wana na Mbetologie TV betika Mbetologie TV donc kuta masolo ya kitoko boye o pezo sala bato ba se retrouver babi sans Mbetologie ndenga na yo vraiment toza te Jolie Kasimba police belge alobi avant le mariage pour na ye aussi baneza normal po boye bana yo ba mesure ya soka mobile na ye mwasi pa yeba ndenge ni mobile na ngasa mobile ba mwasi na ngasa ndenge nini wana eza selon Jolie Papa Boyka Jonathan, rapport sexuel avant le mariage, ils ont mabeto malamu. Merci beaucoup, Marakou Djambo Maelengi. Tellement yosé lengi, missiono pesa la kelengi. Les rapports sexuels avant le mariage, ils ont malamuto, ils ont mabe. Nazo partagé à Viwana, tout comme peut nazo partagé à Ngote. Pourquoi nazo partagé à Viwana? Ils ont le la conscience nangai. Kasimba uti koloba awa mwasi elengi mwasa pembe mwasa mofude lelo oyoyo soki obi otala ba divorce o ezali kolanda na ebele na ville ya Kinshasa to na mboka na biso ezali pe susu ko dépendre na ba suite mwasi na mobali oya uti Y o pa uti na Z ba kutaninga bongo o no biso na église na biso mwasi kutu ayaka kotala ta mobali te na ndaku bakutana ra libanda d'autant ba komi na kati ya ndaku ba expérience wana le fait que ba yebi yango te et comme li bango ne tundire mo bololo mo na ndako do ba bandi ko apprendre yango na kati ya ndako. Or il y a d'autres histoires aujourd'hui ba parents na biso ba arrière parents ba démissionna na ba leçon wana ya sexualité na makambo ki vierge yango zomona nazali ko partager na nous avis wana te kete moi sina mobali to linganit fona yemba mbuma libela ngo ya rande nini moi edamukie clitoris ngo bakata to bakata te foto yebati eza songe to za ndenge ni foto yeba bato bayeba yango toza na 4 sortes ya vagin banzela na soso pandi mwasi makolo na yako bosa nango mama na yako bosa nango. Merci Jolie Kasimba. Papa Guy, rapport sexuel avant le mariage eza mabeto malamu. D'abord merci Marakuja Nabandi rapport sexuel na mariage eza mabeto eza malamu. Et ça vraiment sujet à réflexion. Et puis et ça par rapport il y a milieu au moni technologie est tellement avancée ba tozana ba culture rebelle nengezala kaka même Paul natango ya Yesu Paul tango Yesu akufi tout ça Paul ayaki koloba que je ne permets pas aux femmes ya oloba na mus na milieu ba santu c'est que ba femme bazaki koloba. Et après mon Bible loba ke koyeba na nzoto donc moi si avec kopanza la scène a été pour na penia mobile kota na vagin avant mariage on est dans Bible loba ki Bible eba été Congo et comme aboye Bible eba été mukile pe comme aboye mais c'est quelque chose très important et que ozana moi si na yo avant qu'on entame mariage et c'est peut-être au moins le fait il y a que se baiser hein ya aussi banaka chaque fois zempe kokota ah oui que moi sinanga abotaka pour problème so ya no mono bali moi si boye tchena ndaku azobota te po ozaki osela ti pasteur à bénir yo mo créer problème na katinao mais ce que moi je conseille c'est que rapport sexuel eza mabe soki bolingi eza malamu soki pe bolingi parce que bato lingana raté pour surtout le bique bato ba okabona pona
vagin et ça correspondre na pénité to péni vice versa et après peut-être moi lokuta tout le monde a couple musu sekele anda ko ebité 100% bavana na bango ça que ba divorcer mais zo kambilinga mbingera na kati wana mais moi je pense que ça dépend mais na osenga na onde ko avant oyeba obala mwasi na yo yeba enano il faut mesurer ce que ça yo po basi musu bazara ramoni a umela fort pour ça sentiment oh yo kendara mbangu mbangu moni moi ça bonga ça yo te luka moi si omoni que non yé pesoko yé a boire avant yo omoni moi ça boire avant yo moi si na yo pour boire avant so moi ça mela ngotro yo kendara mai trop moi te que non et tant royeba tant avant bala quoi tant royeba yango na merci. Okay, merci Gingombe, merci vraiment balobi ya malamu tozwa et ya mabe to bwaka toza wana vraiment na Mbetologie TV ba yanga vraiment ya ba soutien na bino esalanga bien makasi jusque là Mamadou Touré masolondo to solo na moni yango na pezo ko kisama babi Aïssata mama mo grosso mo konzi ya ba mama na Hollande zalayo Aïssata vraiment mo grosso babi mama vraiment mo konzi ya ba mama na Hollande et Arité de Paris femme sage vraiment zalayo na kati ya Château Rouge moi so solo la bien femme sage Arité de Paris zalayo et Tatoumia que l'homme à part na kati ya Lyon l'homme à part zalayo vraiment et Pitien pont à Lyon babi ba bongwe belé héritier mfou qui na la crèche babi espace au vraiment nous en a katia la crèche na victoire otali nangambu place des artistes maboko kangami nangam ozu la crèche so bungi marakuja yo tiko ba chambre est bien oza mpepe moi ko bandule est bien donc kanoka katoza na la crèche avec héritier mfou qui na la crèche joli Kasimba non joli te maman Dadi, au tu connais la biso que eza mabe rapport sexuel avant le mariage. Est-ce que au goko eso mabe nango eza nini? Mobali aiba mwasi na yete pona eza mabe nango eza nini? Wala eza siko conception na ngai. Pona to vandia mutu na mutu aza na conception na ye. Bon, la conception na ngai. Ndenge na yebeli na ne na moneli. Mais rare mingi peut to la vie, Nicolas bitambola tambolo. Ozu mobali ozomona ka mobali waza ko asire nyoso yo kamati nzoto komisa o makaya lelo ayebo kei ata na kiti bino wana kutu ya kiti za gelenge le msozo o donkine batu wako yeso bazo ya boselo ka bobangi avant le mariage bon comme la mariage na kata ndako déjà ya sala lembi afibi bombo sili après si malango to ko ndako komi ngai. D'autre part, moi, je suis bien. Aïké babali moseka. Mobali so lelo zui moi sinayo. So moni côté on a moi ça yebité. Oza pe capable relaxer. So yo yebi. So biso mbali to yebité bon ba film porno total en po ani anda. Na luka on a libanda te na nda kuna ngala ki nous me ko tate papa. Je veux dire moni des ana dadi na so vérité yo osala ki erreur mais yeba que erreur te na ebisio soki bino mbale boye bité donc mobale ebo sibate moi si aze bembe na mbetu siko imagine ce que moi si alingisco ayeba na sa ni akelu ka ailleurs mobile pas monique non ayebité pour na yekola ailleurs pour na moi si nanga jamais dit on les a raison te zemi pe ko kota kuna te wana bakamunete ba zemi yo bataza moi si aza ndaku na ye akozo zemi libanda mingi za nini lemsu mobali wana abotaka nite ndenge bayoka ina mwasi na ye tokoko pesa ka l'air no so tout tourna basite to tokoko pesa ka tourna mibali te mo ba film porno au total en poami parce que il y a liso ngala yebite mobali na yebite na osepela na hotel da ba gastrite wana yango matika moni film porno ko te pesa ba gastrite mutema pasi bo mona kuna mutaosa 30 minutes abeti bo mosko bino mozana moi c'est ce que yabi que mbali na kutuku même pas une minute à comment rater ce que bota la porno pour apprendre bien ne oumela tu apprendre bien ngo sala gi la réalité moi si abala ramo c'est kapona nini mobali nengo za wana tato matito kiti na biso o lebinga kutu banana botama na sala na ngabo ete nazo okosi po mibali bo banana na bino ava so komika na ba 15 à 16 ans o lala kutu komi na 5 heures debout congolais tala bana ba telemi si malango
Moi c'est comme ça na vierge mobile so yebaki na yo tango yo moko ya so lingi mwasi na yo olingi travail wana ezalaka bongo na mbeto papa yo moko kolakisa mwasi na yo mwasi na ngai tala moni so to ito banda obando sala boy ozongisa boy po couple na bino za malako eza na venir à malako so yo siko mobile boy kolakisa mwasi na yo e olakisani olingi mwasi te. Ok, merci Dadi. Merci vraiment Babi Yamala Moutozo Mabeto Boakaya Dadi Lobike et ça mabé avant le mariage. Il faut na nous mobile bino bobandaka déjà liboso babino à 15 ans déjà bino bobandaka yo poko laksa déjà moi si na yo on appelle avant le mariage mi bali déjà babi bino osala on est Dadi mta lobi mi bali bino déjà boye bakana bino oko laksa pe moi si aza déjà vierge on kutanete moi si le ko bali o lakisi selon yo abi pour na respect moi si faut pas balayer vierge nazoya Guillaume la vu que bombardé nazoya merci vraiment à toi Touré Mamadou et Fio Tingoma motema ya Madombunga ngoma ba gros bisous na bino vraiment bienvenue na kati ya Kin tozana ya Fio Tingoma a d'autres ozo vivre lengi mon papa Kin vraiment kitoko makati Fio Tingoma et Alex H full des alayo et Pati Boko c'est des Tour Eiffel beau frère nanga vraiment ou me la vanda na ngwende no joli obande kolenga lengo bombarder joli yo lobike avant le mariage eza nango normal yo boko passer na no rapport sexuel na mobali po boye bana mobali ya be mesure so mobali na lelo ya meki yo atiki yo muso ya meki o mete ko mi fini ka quartier ça peut mabe quelque part mara ko koma fini ke za mama mususu na makambo mbetu tangu ya mwana oui koyeba nezaka pona avantage ya mobali te eza pe pona avantage na nga eza te ke ya zo meka nga patika nga pe na zo meka ye pona yoka ke soki oya bongi na ngai ce n'est pas dit que ça que ya zo meka pa yoka ka nga pe na zo meka na tala dimension na ye est-ce que dimension na train na nga na vagin na nga na mulai ya ndelo na nga na likata oyo est-ce que kokole po toza na 4 sortes de vagin to na ba vagin mususu eza mulai makasi ezosenga dimension alikata nango misusu eza mwa mukuse ezosenga dimension baminganga bayibaka mona zoloba ozo comprendre siko soki okutani na vagin na yo eza très ya mulai okutani na likata o eza mukie osoka na ondeni uboko bala na te po ekosimba te eza na bajara mibali mususu balinga libolo mo seza mwa mai so azokota soka mwa mai wana supu wana yosale bien mususu balinga akuta ngo ya kokauka siko yo kutani na mobali mwasi okobali mwasi moseka oyena ye na ndako yo lingano nga penza ya nga fuma fo ezala madesu ya ngwangula o ekauka okuta kuna choko déjà te osumuki sida muninga yebisa ngai ata bala to moseka o monte déjà comment regretter mbongo na ye tant to yebana ki déjà mwana o te pardon fona luka gingombe po na moni penza ye kuna yanga indeza ya wana papa nini yango bizaleli to bongisa soko mona nga na finga papa mba yebisa nga na tika po joli na landa ko ka po kote kuna obomanga po na mekana na kutana na oya yote olandi donc kitanga koti masanga mbila tina kata yoki yango penza elengi clitoris ya bien vagin ya forme ya bien elengi na kati sikoyo aokimela nini yangwana komeka avant le mariage est important mutu na mutu ayebelo ona zo baleza lokola elamba mona mekaki na magasin nabi elamba oyo elamba ona luka yango na meke koki ngai mama bombela ngai o penza na luka na lata na feti wana nde yango oyo bilambe ezebele mais oyo kolata na feti gu ezaka moko o mona mutaki ko boma nzoto abomi nzoto pa ko somba elamba oyo ya mona ki na boutique ya meka ke kokaki o regretter comment ko yoka mutema pasi o bala isute mais o koma ko luko koti su na monde ki cherche pon nzamba salaka forme ndenge nga joli naza elengo na nango kingani pasa na monga fula za nango songolo nzamba za egoiste te alobina saka marque wana ka ya jolité o mona siko muninga koti na kata ki cherche bandi ko luka cha yo kuta voilà mageto taba ko kande mona jolité ne lobeli mais kuna na yo kyango penza ndenge zala donc c'est important ko ba avant libala boyoka na bilengi e ko sunga yo esungi pe muninga so boyoka ni bilengi te yo meki ya ye pa meki ya yo botikani okeluka wa bongi na yo. Ok, merci. Oboni na zana sengo ya partager plateau na mwasa mayele lokola Joli Kasimba wana vraiment za mayele na bandi boko pe ko engager na classe parce que na muni professeur ya méthodologie boko vous pas assistant oui bien sans blague c'est pas par sentiment il faut apprendre à vous connaître
avant le mariage. Et la cité que non, rapport sexuel avant le mariage, et la cité que non, n'a qui chaste, toi n'a qui vierge, n'a koye banzoto avant la bana, non, 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 non. Boza, moi, si na mon banning, zalaka, n'a juste choix, n'a portant pas na yo. Yo position n'a porté pas na nga, y'a n'a abstrait, c'est une apparence. Mais eux, ils ont solo, bolingani pour n'ambetu. Donc, bolingi besoin mbetu, on est comme un bien emballé pour de vrai et pour la vie. Il faut avoir la mesure na yo. Il faut avoir chaussette na yo, sapatou na yo, numéro à sapatou na yo, bako reliera jamais moni liboke, il faut au panzangona nous, makasa poli le roi na kati. Ce qui pololo, deux ans pilipili, au senga bak soit pilipili, soit au zongisa yango. Yango moni misusu peto zo kabona kana biso ya nango normal. Et pour la nango na mekana na zo yango na se personne simite na tiki ya na makambo. Dans mon relation sexuelle, il y a un côté. Mais il est très important que nous allons en mbétu. Alors, on la mbétologie. Donc, science et mbétu est une abisso. Il y a un goût sexuel avant que bala na pobo kende liboso bo kende libéra. Voilà. Ok, merci Gingombe. Vraiment. 42 to le baraki ya malamu to zo ya mabeto bwaka Gingombe lobi il faut ko yebana. Nani okozala na pour na reste ya vie a tozana mbétologie TV hein balobi sa mbétologie ndenga na yo tozate soko ebi pesko utite okoti kala koyeba jamais est-ce que zo kende hein. Merci à toi les Vietnamiens de Londres pasi pambu mon vieux Zalayo Mamingala na Londres et Olivier Ngala na Belgique Augustin Mantezolo papa na Dani Mantezolo na Katia Paris et Jerry Mantezolo chauffeur à ba grand car na Katia Paris ceux qui na bosanyo na Saïli Sumu diko chauffeur ba grand car na Katia Paris biso tozaka na mbétologie TV yango esalanga na bino tozala soki mama tenga makate nde ozate eboika yo lobike avant mariage eza bien faut koyebana lelo soko yo meki pe mwasi yango amoni ke oyebino ndengo baloloke tuté aboyo vraiment définitivement abi yo te akia poni mobile muso esalo ndenge nini parce que yo lobaki ko meka avant mariage si toza batu tozana mai na makila et kokipe ko arriver lelo ondenge moi sa pemba zolobawa tout comme rosimba na ngote soki lelo moi sa ye e ka makinga avant le mariage simmi na ngote Joliat kolobawa elengi o ezana kasavu buto na matonge nzamba ze egoiste te nzambe peut-être atinda yango na ngaba atinda yango pe na bumbu atinda yango pe na monga fula donc c'est-à-dire au finish il suffit qu'à na trouver oyo azali mokuwa ya mokuwa nanga misuni ya misuni nanga ozopran non ezate ke nakoma ndumba te ezate ke nakoma ndumba ya mobali toto koma ndumba ya mwasi. La question c'est quoi? Nzambe pas kosala nga grâce lelo après mission na kutani na mutu moko boye ono Bible lobi qui cherche trouve ce qui n'a trouvé non supporter no so royelanga ton na ko supporter na suka nanga na trouver libolo ya likata nanga moi ça n'a pas trouvé likata ya libolo na ye tant to lingaka mosi na baba to lingaka comportement te pour to kuteno ga lelo tant to kuteno lelo tout est pour moi ça na mabela kitoko ouais. Oh, moi, ça va me bien, moi, ça va l'isoko bien, moi, ça va me bien, jamais te rebaguer, moi, ça va un comportement bien. Pour toi, y'a ni wapi. Hein, toi, y'a ni wapi. On se prend. Toi, y'a ni wapi. To kutani pour l'aspect extérieur, mutetilinga ya verio. Aspect extérieur, wana, eza défini en quoi? Eza défini la sexualité. Otobenga mbétologie. Lorsqu'on peut choisir libello yo sona meli yango na ba 12 yo ba chelinga nzembo ya linda likeko oyo ezoleka na ndaka ba voisin etali nani ozo comprendre makambo ngo ndezalaka eloko musu bato babosana ndenge totelemi boso oyo ke mwasi wana yozo ke nolinga ba biso komoni ndenge azawana azala na libolo te nzela na ya libolo batonga peut-être okoya po opanzaka otala ndeni batongela ye mokolinga ete so po yoki ke mobile no yozolanda makata bakata est-ce que yoko zala wana
oza wana te po nande ne bongo siko baposa na ngane na kokufa nango ngande fulu obala na yo yete okobala mwasi batonga libolo te okobala pe mwasi bakata makata mobali bakata makata te okoluka oyo aza mana mopikiliki wana pe kuna za na lidusu po ani tobala na rapona yango. Ok, merci. Maman Mara yebake bref photo lo baboyeke eloko nini muto sa somba saka mekango ezate pona ko somba libala nabi ko somba mwasi te mais oui baba obuka ndunda buki olobi pondwa Congo pondwa caoutchouc ya Congo mama na ebisio Texas. Maman jolie. Nalobi tangu to sombaka même boîte de conserve. To mekango na kati avo somba. Mama soki to sombi eloko bakanga otala date ba créer yango na date ekosila. Donc on a l'assurance que bon est normal. Parce que moi si bah sexe de débit pour bah sexe de fait normalité donc yoka boyka lobi très bien alobi dans ce cas là boyka zolo babo alobi bo très bien alandi ya alobi ke olobi nini alobi obi mwasi toyo zuiye bokei tango linga mwasi na nzela mamo directement zuiye mbamomba moko te alobi na lula ka mipende mabele oluli libele oluli tolobi boye awa tozana méthodologie ezali science ya sexologie ozoko brand na mbetu eloko zawana ezaka na biloko mibale kaka oyo rene akuna caresse na kosibana na lobi boye mama azoloba ke azali contre mwasi na mobali oyo basibanaka avant le mariage nga na faire voir ye na lobi boye na bolingo tango tolinganaka na nzela nayebi comportement ya mwasi te mwasi bayebi comportement na nga te eloko nini eatiraka mobali to mwasi vers conjoint na ye ezali aspect extérieur mobali atala bi mabelo yo soki bacheli ngango na ba 12h moins 3 nazakoya eloko ya liboso totalaka na mwasi ezali aspect extérieur na ye na ba 12h moins 3 moya makasi boye na kin bachelinga nzembo ya linda like oyo zoleka na ndako ba voisin etali yo na nini ozoba no wana na contemple mabele na nga na omela yango ozoba nazomela yango abonné di forme entre temps pe misapina nga ezako na ye mona mo levier ko na otala lidusu nde mama jolie auti kotala awa lidusu ya mulai to lidusu natali pe clitoris bakata to amwezana ozoba babenda to ndeni ozoba makambo ba comportement ngana lingana nga boete ngana wana eza ba complément wana eza ba conseil ya maloba omoni ngai na famille na biso tala to lingaka boye wana eza ba complément mais ce qui est vrai sur 100% ya bolingo 90% tolinganaka pona mbetu pona kosibana. Merci Papa Boyka, merci vraiment. Merci à toi, Arité de Paris, la femme sage, na Château Rouge Zalayo, et Aïssa tout mon gros saut, mon konjaba maman na Hollande Zalayo et Touré Mamadou, vraiment yanga vraiment Dadi Manaka, na Katia Belgique, na Gare du Midi, salon de coiffure des Zaka Moko, salon Fair Play chez Dadi Manaka, donc Zalayo vraiment yanga et Vanette Bindanda. Tout comme qui est vers la fin émission Nabiso. Mama Dadi, moi conseil ndenge zalaka atolobaka ya malamu tozwa et ya mabeto boaka parce que sans bétologie ndenga na bino to vandi boyete ya malamu bazwa ya mabeba boaka moi ba dédicace na bayo pe numéro de téléphone. Bon na osepeli mingi na opportunité oyo marakuja opesi ngai pona conseiller bande kona biso. Bon, mbetu eza normal. Poto bala na biso pona osala amour. Amour wana eza ba page belé. Mobali musupa sepelaka na ina amour l'air nyos touté. A sepelaka ke na zwi mwasi nanga. La musupe mobali musu aza wana pe na musu na mwa mobimba pa ko kushana mosne une fois. Mwasi pe ko zati ayo mesalaka na bizali la mobali na ye. Mobali musu pe mwasi koto alinga maka mola penate te. Mais mbetu ebongisa makambo. Butu
ezobaka mingi mpo mwasi mpe akovanda bato azalaki na kanda ndenge nini mobala ye azalaki akotomboka ndenge nini obundani na ye na koservi ye na mesa esimbi te ntango okozwa ye oke na ye na chambre obandi okolave moral na nini na mwa caresse ti suka nango ata azalaki na kanda wana ekokitali mbala moko nginga ju eza ya kosepela badelikasi na ngai na opesa na Dedi Mpiani mwasi ya Dominique Nitu mama la Dodi na opesa lisusu Nadia de Momo de Karete Ngenge na Londres Yvette Pova na Londres mama na Rit donc naza mingi ya koloba te naza kaka na esengo ya kopesa bino nyonso ba meilleur ve parce que tokomi na jour yango mingi bamoni yango te biso tozwi chance opportunité ya komona yango numéro ya telefone na nga plus 243 97 09 plus 243 9 97 86 46 91 plus 243 9 97 86 46 91. Ok, merci Maman Dadi. Kasimba tokomi na fin émission na biso ya malamu bazwa ya mabe babwaka moi conseil salaka bien numéro de téléphone pe ba dédicace na ba. Merci beaucoup nga conseil na ngai ezali en tout cas bandeko na ngai ya basi to mibali koyeba na nzoto avant le mariage eza nango mabe te par rapport à ba vitesse ya lelo oyo tango akala ezali na ba réalité nango yango bomona ba conséquences tango ezali ba divorce mais biso pe lelo toza na vitesse na biso mususu ya tango na biso boyebani soki malamu bokei so mabe bokabwani na pesi ba mbote na ngai ebele na mama na ngai Igeti dia zabangana na Paris motema ya papa na nga Fidèle Bidoya na bosani te Pasteur Pichu esikoza na bamboka bapaya kuna bambote ebele mbote na nga ebele na Pati Boko Sensemi ebende ya Paris de Tour Eiffel balobi eloko nzoto bambote na yo Pati Boko Sensemi bambote na ebele na bosani te prof Doucouré Lopez papa na ngai bambote ebele esiko zali na bosani pete libota na ngai mobimba Jolie Kasimba Rachel Kasimba Sarah Kasimba mama na ngai boti ngai ba meilleur v na bino nyonso merci beaucoup. Ok, merci Kasimba. Numéro de téléphone? Oui, numéro na ngai ya téléphone eza plus 243 89 67 68 842 plus 243 89 67 68 842. Merci. Ok, merci Julie. Papa Guy, tu comme souka moi conseil ça la bien. Numéro de téléphone, peut va dédicace na baye. Bon, on a banni le numéro de téléphone, hein? Donc il y a plus 243 85 230 50 43 plus 243 85 230 50 43. Qu'est-ce qu'on a conseil? Mon science aux a étudié la réalité en Mbetou et la science aux a négligé. Vous devez savoir engager le lit na mariage na bino na à part nyonso faut engager Mbetou. Mbetou faut koye bango avant okotango pour ovandango ou mela onganzama. Donc c'est-à-dire il faut un bon pénis pour un bon vagin et il faut sélectionner ce qui peut au bekiango et simitetika. Pour y avoir même le problème. Mais tout faut y bangoku. Faut on se paye dans le vagin tika peigné kota. Merci beaucoup. Donc na pesi mbote na Aristote Kitambala, y a redi mon nounou binotu bozana poto. Na pesi mbote na Africain libre Ndaya Mayele na moi c'est la force africaine. Na pesi bango mbote na pesi Lidi Mayele mbote sikoza na États-Unis na pesi yo Anuarite Gemena papi mvoima les chansards aux ana kinawa mais aux ara scotché na YouTube papi mvoima les chansards na pesi papi mvula secrétaire général ya Wenge maison mère et na bino babola nyonso ya monde na pesi bino mbote ba artiste nyonso o bazana poto bino tout artiste bona poto na boye boza anakin avant bobala il faut qu'aussi banana nous koeba réalité il y a Borozo Luka quoi. Merci beaucoup. Ok, merci papa Gingombe. Boika Jonathan, Boika Bolingo.
Yepena boyika. Comme na suka, moi conseiller numéro de téléphone pe ba dédicace na baye. Merci Marakuja Mbuma elengi mbuma o esilaka date expiration na ngote nzambe moganda yebi mokolo banda pe mokolo kosila. Toza juste ko yebisa na bandeko bozula na biso partout dans le monde que émission oyo méthodologie eza pona bino eza pona biso nyoso. Soki yango sala ke tozala po émission oyo banda na jardin d'Eden. Yango ebota ba Isaac, yango ebota ba Caïn, ba Abel, donc yango ne boma kutu mokili. Pourtant Satan yebsi yo ofanada yo ebita ke Adam zala na musutu Eve luka yeba. Lelo ka boma mokili yango yo. Eve luka yeba oh azaka musutu. Téléphone na meka yango salike abe ameka boye kaya bima abela bima donc voilà bima bozolanda biso toza tellement ouvert na ba conseil oyo toko pesa bino ozana besoin conseil na biso ozana besoin orientation na biso. Oui, le mariage ezali nzela o biso nyoso tolukaka yango kosiba na avant to kosiba na après ezana okaka juste ba conviction ya mwasi na mobali soko lingi mobali na yo to lingi mwasi na yo que bosala libala moko boye dans le futur et kozala malamu au préalable boluka kobongisa déjà yango tozali ouvert na émission o méthodologie pour na ba conseil na bino na pesi ba mbote na nga ebele na Clarina Kumaingi kuna na Londres place azali ba meilleur vœu na yo pe na famille Kazadi Mobimba bozolanda biso numéro nanga ezali plus 243 89 65 98 315 plus 243 89 65 98 315. Vraiment ba meilleur vœu na bino, merci. Ok, merci vraiment. Babi conseil ça la kaka bien ce qui yo au monique na meka na va le mariage yo pe moi so o ba pe ke mesurer ne balbaka mwana taille na et dépendre quand de bo memela bolingo na bino so lingi pe après le mariage oyo comme la bino ezaka o bino bolingela donc quand to lobaka ke ya mabe to bwaka ya malamu to zwa donc sans méthodologie ndenga na bino to zate soko ebe ce que utite okotika la pe ko yeba esko zo kendete alors yeba esika nini ko bandela mariage na yo et yeba esika nini okosukela na mariage na yo quoi ya malamu bozwa ya mabe to bwaka. Merci à toi vraiment Aïssata maman mo grosso hein mo konje ba maman na Hollande et Tatumiya ke na Lyon l'homme à part et puis Tienne, pont na Lyon, Bongwe Belé Zala, yo vraiment, arrêté de Paris, hein. Mon conjoint maman na Château Rouge, la femme sage, et parti beaucoup c'est de Tour Eiffel, Zala yo, beau frère nanga vraiment Zala yo, diko des chauffeurs bagan quand na à Paris. Merci à toi Nef Limiangala, papa na princesse Ngonda et Dimitri Bongania, to komi na suka ba gros bisous na bino tout boyamba bolanda ki biso et ba meilleur fait, hein moi bambote salara bien Gingombe, o chikali ya kovanda, moi bambote salara bien na yike. Yo yambika ye ochage mtemo bien nini acha mtema tena za tu ça plein plateau tu ça à plein plateau il y a pas de pousser yo boy ke adana f ne ba banda méthodologie yo boy oh ba banda